Et voilà, fidèle internaute réel, plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine KUNX et à travers votre site préféré www.ehp Media. J'ai dit www.ehpmedia.com. EHP Media signifie Edo Amani Production Media. C'est ça la signification de EHP Media. Donc Edo, le E c'est Edo, H comme Amani, peu Media, peu production pardon, et puis Media. Donc c'est-à-dire Edo Amani Production Media. C'est ça la signification de EHP Media. Voilà, fidèle internaute, je suis vraiment très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes pour suivre cette émission. Fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes. Ton feu se peut et à la présentation de ce grand magazine, c'est toujours moi, votre humble serviteur, marche avec Mehdi autrement dit 10 match. Merci beaucoup vraiment fidèle internaute, vraiment vous allez brancher scotché parce que dans ce net moment il n'y a rien chez le voisin. Je dis il n'y a rien chez le voisin. Merci beaucoup vraiment fidèle internaute. Toza Elongo vraiment l'artiste, votre artiste au Bolingara trop Moda Show, l'artiste de Wenge BCBG de Papa Chéri Binadama. Donc Tozo solo là qui BCBG awalelo, Tozo solo là de tout sauf rien. L'artiste c'est Achen Zembonaye na balle de match. Toyeba to sola na imamba balle de match to kinata to landa na studio tout toyeba évolution la chanson na izande nini et kendengeni et puis to sola nyonso ya BCBG sauf rien. Bonjour Moda Show. Bonjour Ndewonanga. Bonjour vraiment na batutu bazolanda biso na minute na pesi bango bambota trop. Na lela bino fort. Na mitu na d'abord pourquoi Moda Show? Show pourquoi? Show nanga comme nanga moda wana bimina na modeste. Show wana eza nazara un peu logique, nazara un peu so na moni yo salibo na zongi saka muntu et puis na yebi ko respecter batu nazara moi na ba ligne nanga mo yango ba pesanga kombo wana na yemei le gouv donc yemo mta pesanga kombo wana yo ga show parce que ma nyonso na kenanga na moi na sara makasi mais ata na comité na sara makasi tout ça moi tout droit boy c'est ça. Est-ce que dérangera batute qui show na yo dérangera batute? C'est pour na mima on a bandenge mo boy ti na mima on na ndenga bien na ndenga vina bien so moni ngo mabe c'est que oza peut-être un sort parce que bandoki musu balinga ma bien ti banga ma moya na absence wana solité vraiment de carré na BCBG Pemela Papa Chéri. Ça fait combien de temps de Joseph Pemela Papa Chéri? na za dans ba dizaine hein. Belé hein ça oui belé parce que ça kuna ezarate kaka olingo kende lelo faut ko taper chic et à classe et à école et à université faut za moi temps que ça apprécier te solingo bon ça venir na yo faut za la oyeba ndo luka oyeba trop que oza la apprécier ozo mona te ko bilo musu eko bima pe lelo bana bato beti mabo nanga pe na beti mabo mais o mona kaka temps mo bo elo elimwe et so mona na te et za soupe everything za ina pe everything parce que every za lo musu que eko sala lo no sa nzembo no tingana la tetonga nzembo nanga eko sa pe sikeka o mona ka kangi be kishasa mais après za nango everything kei ekemba la mugu tandis que ba omba eza ba nzembo ya keso ye betika lelo mutatelemi ba gimbo la ba nzembo mo donc ba rose verte ozo prendre ba Èvre c'est ça quoi. Siko parlant na ko tuna tango zolo ba Èvre na wana bien si to yebi to comprendre déjà et a malade au bino boza na déjà ya yemo tango ba Èvre nde eza maladité eza réalité bana kin bana partout bana monde entier ba yebi ke Papa Chéri aza leader ba Èvre to lobela ba Èvre pito lo ba on pe na ndenge ka tito loba mais ba to ba Hollande ba yebi ke ba nzembo na otanga wana ya ba nzembo ba Jeannette Bombole et ba suka na ba chant mais beaucoup plus aux otanga ba titre aux otanga mingi on ya yimoko. Est-ce que ba Èvre pende eza penda oyo ko tanga pe ya ba ninga na yo ba collègue na yo oyo mom na gezala izala penda ba Èvre ninga tanga pa Chéri wana so ko tanga tama 2 ou 3 mais ya vérité eza que Èvre oyo ngai o muninga na nga osala yo kokana Papa Chéri te à 8 ans avant ça la ba Èvre wana o sala Èvre te koleka Papa Chéri eza possible te ezala possible ou pas et cause la possible eza makambo nzambe mais tant on a no sala limité to lobanini ke na ko sala et lo on a so salité donc c'est dit ba oyo bazala na kati ba o ba leka
yo kuta ba o ba kuta yo o ba tia ba œuvre ba tsel ko sala nanu œuvre était plus que papa chéri o sali œuvre papa chéri koleka papa chéri nani ata ko koma tandant oh mais yo moko zo pesa des réponses nan te nani o sala œuvre o sali nzembo leka na wenge même ndenge za wenge ya mobimba atozana kati ya groupe atozana kati ya groupe nde toza boye na yebse ko tonga e obeta est-ce que tonga ko lega Jeannette Bombole yo moko sa calcul te o tala te faut tala ka grandeur biso nde toza to na sama papu ya papa chéri yango mona ka soki ya mati podium o mona pena neti deuxième wenge mais pourquoi zoloba tango o moni yango eloko babenga nga moda show mam na o yebsa yo parce que tango batu bayaka bandule wana ndenge to bandaka wana soki ya ye o sentir pena neti lo mususu ye o eza siko wenge ye to ye bani eza ya mamuna ye to vivre na sima mama mutu. C'est-à-dire que sans papa chéri wenge ko existait. Est-ce que sans King Kesser mené à grand prêtre place Azalia Pemana Kimia Victoria Azali exact ezalaka bon autant viva tozo mona ngo malgré bazo tepa mais tozo mona viva te ya papa Wemba viva ya papa Wemba suki ka la maître d'école wana eza viva ya bana mai o bana ya papa Wemba et ko komaka jamais ko leka jamais papa Wemba on a baza bango basali ba critique la mamutu to yana ngo kasi lo ni la sika to yana ngo même na tonga wana kimbogo nga yembi wana yemba madea seigneur les abanzela bango basala batu ba yemba de yango to yeba nde ko sambela lo na sale simba ezate ko yaka ko lobaki to luleki batu ponga nde na yemba jour na yemba nzemo nga na lela ngo na lino na yebsa ko na yemba ngo na lino et puis pe na lela ngo lino pe ko simba simba tendeni chef coutumier nzemba chef coutumier mokolo mabele simba te. Mais c'est comme si tu comprends again. Oui, il y a un moment qui chef coutumier, il y a question de rapprocher can, ça te fait rien à can. Oui, on a can pour et l'autre simba tenden chef coutumier, mon konza mabele ngala beta nzembo simba te. Tout le monde peut na bese déjà na obe beta nzembo pe simba te basali. Oh, est-ce que ngala lobi na vina ngana on beta banzembo o simba kaka. Oyo na yebike e simbi. Ponga mo na mona ngona lo no eloko ekangi. Papa. Nene bimite siko yo bine kangi. Bi eloko kangi da kin partout tonga. Nene bimite siko zo esimine. Na ya nzembo na ndenge na yembeli yango na yembeli ba batu tu va sepela po batu to baliaka na tonga. Bibi batu musuba o tonga ba immeuble za na tonga. Ba docteur mususu akendaka po tokaka e akendaka ko tsuba tonga. Tonga sa mambo ebele bongisa ba ser. Moi tayo moni mo ser moi nini ba moni ka. Nini yango zolo bila tonga nini zolo bila. Tonga na ngai eza tonga nyoso. Yo ko bongisa ba ser tan zolo ba ko bongisa ba ser. Tonga ya bongisa ba ser. Na ba tonga bongisa ba ser, ça ba tonga so ba tsubi yo moi nini GP Panzani oh mais otala biso dolo ba vérité mais ba cordonnier ba tonga ka oyo emeli ya tonga nini classique biso tonga ya nini et loko nyoso esale magana tonga même bilamba olati faut pesa respect na tonga yo olinga tonga tende yo ya ba ser c'est loko yo lati yo poninga ya ba ser nini na pesi exemple on a pour exemple ya ba ser bon pour na linga bango trop na linga kutu bino tu bazo bino bazi pays mo baketika bino mibali nyoso ngana tika na bango ngai papa na bango ngai noko na bango ngai ya na bango oui na linga otika na linga bango trop na linga wana pena do black do ba noko nyoso bakende batiki yo kana ba ser bino tu ba noko nyoso ba lukeli bino pays boke fanda boy ngai na tika na ba ser tu ya république ya Congo ka te ya Kinshasa ka te ya république mobimba ngakaka lelo na ideni wana et pour na linga bango trop bino onexisa bango ngana linga nga bango na pesi bango ner na meli bango tonga resingo wa conseil pour bango balinga nga petro ngana linga bango trop ba ser na nga ba mama o ba bota moda yeyo mwana papa chéri akomna animateur ka na sukisa yo ouais sukisa ngako ngana linga kutu yo sukisa shosho chef kutimi wa sukisa la yete bon chana yango ba otala yo ba otalo sigo ulinga bango pesa mo sinombote otangi pe komboni Evaristine Kuli Bola Mpeti na peso ba mbota trop na ngaka o makasi yango wana solo ben oui yo lukinde makambo ya eluka makambo mama yo lukinde makambo solo wana yo ta luki makambo na chef coutumier wana yo ta mais ya mulopwe hande konanga congolais
na PCB bambote tika yango omoni nga na musicien en transit na uta orchestre mo bobo nga na mwana papa chéri nga na za na musicien ya papa chéri chef d'orchestre na nga Seguin Magnata Mignon directeur artistique nanga muta ola sanga ba liente moda yo foke boye Gilles Kibenz chargé la discipline soki moda o mobunga nzela Tramotine na Gidel azongisinga te boye te moda fozonga boye yo ndima no ba mikolo wana na ndima bango te yo kobeta guitare koleka sunda basse okobeta nini koleka Seguin ondima momponi te na zondima mutu na flate mutu te nga na flataka batu te na ba chanteur ba yesika ba yebite ba chanteur bazakoko ba jesa baloba yango batu baboma masolo bango wana siko yo ndima masolo ndenge ni na sansa makama masolo te mama makama masolo te tolo mama oyemba na mama o travailler nyoso wana ba baboma masolo non Fuji bon chanteur o yemba ka danger o yebso ke Jidel yemba ka danger. Est-ce que biso na problème ya ko mekana o leki na lego ba do saba examen ndenge wana mais baloba ke ba o ba boma ba o ba so boma BCBG bango wana bato yo zo tanga wana bango wana ba oboma BCBG ba obe bakali balinga te bino bo respirer bakali c'est ça oyongo na nous assemble o yelo ba maya to zolo ba vérité peut-être ba sala qui est calme peut-être ba sala qui est calme azana ba raison na ye na olongwa na bango nyoso ba mi ya ba jesa wana nyoso ba bram tout bango si toi belle déserteur on a déserteur Abraham asainze yana yet Abraham ayimba leader est-ce que ça normal les mamba lelo ya mamba kala mamba ba suda mulungu menga ngai suda mulungu nana za soda mulungu te minutes nani aza soda mulungu te Abraham da comme da leader soda mulungu Abraham déjà da leader mais casse bonne chance approvango azoprovango dia abesinze mbona c'est bien c'est les pas na binote wana pena na ba douze na ide parce que uti na école ya munene mais tungango tikan tunga tikan parce que ba o neso ba o ba silisa ti le zo bimate ba baye bino de na komesa na bolingo ya Gidiampo etenga makala moke na comme perdre patience na ngai ye awa ocean devant le plaisir bolingo comme blessé de guerre sous ces anga miswe ezanga matoye ezanga motema Amadou Djabi Chantiningo bila zongisa motema e akoyokelanga ata mawa bolingo nyati nzuba deception epesi tétanos na motema na otuna ye Opita nini na mokili batritaka affection ya la mulu atako babengi ngai yu mabolingo na yue natinga malevi pai pour l'éternité nandimi komikitisa lokola Jésus-Christ andima bamba kaye na yekuluswe mokwa beta sete mususu tubali konga na ngosuka wapi abdo etina le mutu fidèle mpaye bolingo pasi zayera mwini eske safado ye etumbwe jinyo kabananga ya chimene chikuna na pesi koba raison po tambola kananda kunina mokongo desika nyonso ya kokenda boya koma locataire Sarah Nongo likasa bola Chérie, me crial, yo explose motema nanga na las roquettes basusi na komi zengele abe ya abe kala he bolingo passe eske zafado bolingo etumbwe mais de ce traitant ya l'amour yo bongwani na yo rebelle yo tubi ngai tonga sido lukili wana ngayawa mamunwe Samantha mbaka abali lelo yo mbaka Samantha ya Steve koyemba boye raté ça c'est bon la deuxième seconde akena bango affection est liée infection est quotidienne motema nanga ezobelela belela chérie Ezoze l'appelle la chérie ezo ya te bakomi otonga yo na ntonga ye ya Kinshasa mboka ya ntonga la bilimbasi nana nene mbaka nana mbaka
Mbatina se mfungwa mi balingi batonga yora ntonga mpapa sheri na ngaye ya masara kana bolingwa ngonenge nini mami ilela na bengi yesone après comme ça tete totonga bolingo ya chombo yo ya bolingo ya chombo yo abelo yo boyera te ndeko nanga kuboko ate lo bana vérité na tegeli onzemo mawa nana mawa Didier Gama nadoka koma amela mulanti mawa nana ngobila yi mambulu yelibu amengba na elengi yankoba yifo balongole la yemposo keba na mposo yankoba yenko kimpeko jokisa male ntonga bakomo tonga yona tonga Fabrice Katamba la die sobe Christian Lifenia Christian Pindaye Maman Barrio sombo firme mon bel endombe Glody Kezu Eric Lele nkele Bankinda ya delvo ngaliema lulango na bango na tonga ya mulutu kula makabange mekala mibia membala katanga nswa matanga gba anto ngobila yi nana wakotegela ngani nyanso keba nena zaki aux hommes de province na mutabandundu na anani bandundu maintenant comment l'appelle maindombe mutabolobo mutayumbi mutamongama sakata motende na oyemba na kitende nana ngobila yi mombulu mendikpa mawa elengi yankoba ifo balongole la yemposo keba na mposo bilo boluka bela parlo lingolo wali elengi yankoba ifo balongola mposo keba na mposo fala iba pesa nzembo ba pesinga mama nanga yasina mama bele elengi na nkoba ifo balongola mposo keba na mposo yankoba ekoki parlo lingolo bani po tango belengi ba bien faut bolongola na oposo wana to comprendre keba na mposo ndeko nanga cameraman dede mais elengi yakoba faut bolongola na oposo bolongola mposo mais kaso la nimo misino etikala na poso wana kena landa kaka akana bakwemo wezo kisaka na oyebso batutu bayebi bosko sona kena yona lo mo na robeta mikolo onyabisa kinga amuranga na yo ezanga makolo ponini lelo se retrouver na maindombe ngai moto na mesana na via bunya mama via bunya evarisine nkuli bola chera moto via bunya madala ya via bunya nango bilambaka nkulinzi de mulutulu yo zandu ntanande Salvatore de la patria o via bunya oyebisa ingake chéri nde na lingyo boya amour ngano yozana makolo te po vraiment fezala ya inapt ezabena amour ezaka na makolo te etambolaka te bougaka te zara etele bunya c'est ça so mais na kamwe amour ngo se meminga moko na se retrouver na inongo na se retrouver na mushi na se retrouver na kutu na se retrouver na nini na comment l'appelle bunya o yuzuru ba or que ngana vana na bunya na mesana na température ya bunya mesana via bunya vi kitoko yo bi via na de o menga na oyebso vérité via bunya kuna mbala ya la o na kino to lia ngo cher kuna moda ti okosa tala ti okosa ona ozo kosa bata poto wana via bunya o qui moi qui joue bunya c'est tout docteur Jacques amesana kaka na bunya o ngala mesana ngala bunya yana bi kosa bata poto ba otala Naso suna tonga mulutu kula makabanga mekala mibia membala katanga nza matanga nkule njide lo yo zandu ntanandi nana pourquoi ça les choix kimboka bongo nzema ngo bani ndenge mususu e comme na kati ko tikimboka parce que ndenge musu na zwaki pe na mutu pe apesa inga parti mais na otanga kombo ne jour nzembo robima mais usala mabe
Attends, tout ça ma bête. Moninga mutu peut marcher tant il y a eu simbi. Ba tu peux ba tu no pesi ba marcher bani. Zo za la mutema mabe ngana za na orchestre na wando bimisaka ba nzembo te. Toko sala pré album ngo ngape na nzembo te osala nga rien. D'ailleurs match na yemba wututé. Na sala vocal ga na nzembo ya Déserteur Abel. Akimi munduki akimi na front akoki fronté akimi. Déserteur azongi ne kishasa mais biso to bundaka la zamba. Masala na pese ba mbote courage masa. C'est là poni et ya bagarre faut bunda. Mais est-ce que ce monde a été que ba te belé peut-être ba affecté ba zo longa na ba. Mais ça m'a leloté. Pas de musu ba zo ba chance ba yemba. Tango bango ba longwe. Ngai ye obena yena tonga. Ngana za ki retenir te to lo ba vérité, za yine ti léopard to boye histoire junior kabananga. Mais ya bima meilleur biter. Keba. Ngana za yite na na nzembo ta. Na yemba ki te na ba démarche parce que papa chéri a forçaka mutute ape son nzembo sala oyo lingo sala soko opesa mutu vocal yo soko oyemba yo moko yo tour ya mutu na mutu na tour na ye ozo compana lelo e bateng ba pesa nzembo ngape na suka batasuka na ba Blanchard Mosaka oui batasuka nzembo na ye sueme avre nzembo kimine be na mike akimindeni apesa nga ozonga me azongi te apesa nga ozonga me azonga ite wana mutu na nga ayebi bien wana nga monde entier ba otala Mosaka za responsable ko landa ka ba proverbe ndenga lobaka na télé c'est un responsable na tina parler na ye ne Roger Ngandu l'international apesa ba mbota trop baza ba responsable oyo ngai na mona makamu na bango na yebi ke mono baza na ba responsable apesa nga ozonga me ayete ozonga zosama muna yete boza ya ozonga to ba biso na mais biso na posa na binoti biso na posa na en cadre wana bon le grand malobien Mosaka batu na yo baza na besoin na ozonga kini ya yebi obina na ngai boni yo obenga ebite na programme bobo chef parce que sur lobby abo ya kanete parce que tout ça na posa na ye ya ozonga osay ngai otika la te atenga otika la vraiment c'est un plaisir zonga tala bafana ba zo réclamer awa na ko lobati suna legibo Mosaka ozonga te zonga bana kin ba sepela ba sebadinga mamu na ya direct pam proverbe za sute livre kangami zonga merci olongwa kan yo olongwa kan okotika na ba BCB je kotika na ba combien d'années je ba olongwa yo monina longwa pesa ngala mbul ça album ti naza prêté mamu nyoso basaka ngo so bongami ça prêté nene vie oyo vivara yo kati bat nyoso na BCB je ba vivara wa yo na vivara ndeni ndeko nanga bakataka Brazzaville na esengo po batongi hôtel a bien te omonika publicité hôtel a bien nga okatsa Brazzaville faut koyeba ke na okelala wapi na ozandeni ngai mamona lingango kutu te na lingala ngango te ça album musu basala ngo oloti na nuti na lota pété na lingi kozwa ba responsabilité na okoka tete koko baloti te ba bram pe baloti te mwende na yaka wenge na sala ka prière na nga batu ba yaka nde ba yaka kotondisa salle wana mais ya mokolo orchestre prière na yepe na nzambe na ye azana choc na ye azosamba na nzambe koleka kunga siko ngai na lingi na ute na koki pe na ute na makambo wana nga na koki na ngate seki benz na basalite eza yango te eza pona yango te eza na raison moko te na mutu moko na kati au prof au moins déjà que tant album ezaki mozo ba repêcher bino tant album ezaki na vocal te ba tie bi vocal moko si yo mona ma bete ba evre na oyo bombi lelo ko kata yo sa lelo na si tango na bombi yango na zuma yele belé lelo na bimisi tonga nde na yembi boye bato ba sepeli so boyi lo baka ke olinga longa te po bato musu ba lingi ba yina bato ka ndengo na sans problème mais so olinga penda ke oyo kibina ba niance na obimisa faut linga kaka na kena ngana namba mo boye mbaka wana pe ya bato kangi namba ngobila yi mombulu ya lebu mamengpa boto la futi mbaka o menino nga zolo bango mbaka sande konanga kana zo boto la yena nga nkobe te azande kwa fuji kuna ya maka mwana te mwana neti fuji nezaka ya mbaka tro zo sola mamba tonga te olingi kaka tanga na muto oyembi wa muto oyembeli te mbaka to ebele mingi neti yo aza na gouverneur aza ya bato tout parce que asala mambo ebele yembele niveau nande esenga yeka bongo obligé oya yebi esenga yeka bongo na yemba bongo kata tunga opesi be banani chance batia ba vocal na pesi Didi Kalombo kaka ye mutazu espace basala kana bolingo ndenge nini mami lela
Ma bengi sonné après comme il soit tête. Yé muta yembi yango. Koni gaye. Pourquoi ça ka choya ya Kalum? Yé pas pesanga na yemba na nzembo na c'est clair. Yango ba benga. Likelemba. Likelemba ta. Faut za kana ba swine ta ba moda ngaso kabelinga lelo un jour ngape na ozong sela yo. Wana ezani ni koyebisa ba masa o ba pesa ki yote. Yo ngape na pesi binote. Na voir na lobika vérité pour tuninga mbala moko ngape na raisonner na ngote yango na beta pe mbala moko za ndenge wana. Bitu za redresser na ba o ba pesa te poso yi ba o ba pesa ki yo pe ngo pesa bango. Nzembo tu ba ko pesa ka ba vocal ta. Ba nzembo musu za ba structure musu fo mutu yemo wa yemba kaka. Moya wa intervenir ezate. Mais tout le monde a ba chambre musu zo mona moi trop intervention. Yo ça dit à moko pour nani. O mena yemba mo yemba ngo mingi lelo ta ngala muta kala na yemba na chanson na yo na zolo ba na chanson na yo na yemba pe ring mente déserteur abwaka munduki do malchance na ngala ngwala déserteur makasi nzembo na sala ya bien wana ayemba kitoko mais détecté munduki yena belle na yo pe un jour pour boire comme ya pour boire te na obwaka mais na mlotsango na te ma musu photo lotaka ndoto musu ko sala après 10 ans de sala mangamo ngana lotite yeba geza ngo ba 30 ans bon âge on a ngo sona baxi 30 ans na comment na combien est-ce que tout monde loba tout monde pe ba massa musu pe ba ina groupe ba on peut ba sala ba nzemo na bango sala ba succès après on peut ba profiter na moi 600 nzemo na ba ki ba sala ba album na bango pe Simba pe netina oyo linga okay na polémique na okima ngo yo lingo yana boya bana ngo kasi netina sala liste ça va nga na yebi bo ça va nga pe ko twana wana mna ko twana nga pe na linga bongo trop na linga pe bongo mingi tubanina na commandant de bord asala pe changa lever awa sala ki succès a profiter pe na succès wana na commandant de bord. OK Ça va ça va tento otanga no twana ba kombo na moko so da sa on na liste après tu es qu'on a pas question ya moko mais non na sima na okita na msusu mais ça to le bani ça ne va pas ça va quand même on a des bords lipa mwana tanga to luka ndeni ya olalela to vanda tongo etana journée yo bangela baninga ba koka na bango kasi menga na kokite na tikeli bango koka bomengo joie ba succès joie makambo wana joie ngana zo koka ngoti banga te kobanga tuna wapani kuna ni pona na zotanga na classe même ndena bimisi nzembo ngana zo luka no ma mbulo yo sali wana bela ba mbula wana sali wana et ça peut lokotin et ça lokotin zo ka sonité sona ndeni bela ba mbula yo sali wana ya makasi bona ngana yo wasoni poso na taki president ngana tsa nzembo bo ekangi kishasa bo nzembo da 6 ça da 6 omona ngote nane bimide zo beza zizo nane bimide ba de ma de bimide déjà même caméra yango moko zo bouger yo nzete no ne bangisa batu nzete na ngona gwata bon ni ya pouvoir ba pesanga pouvoir ya pamba chef coutumier ya pamba chef coutumier za nyansi to zo ba nyansi ngote ya zo ba nyansi wana te ou bien ya kika mekanga atake kaka azo ba nyansi wana te et on a da succès sona oyema yo seka ya succès bon lingwe nyati nzuba deception un peu si tétanos na motema na otuna ye hôpital nini na mokili batretaka affection ya la mulu atako babengi ngai yuma bolingo na yue natinga malevi bayi pour l'éternité nandimi komikitisa sola tigyo na kesu bakomo tuba yona ntonga ye ya Kinshasa mboka ya ntonga la bilimbasi nana kota koba elengi yankoba elengi yankoba yivon balon elengi yankoba balon na mposo mais oui que na mposo kokipe kozokisa c'est ça kaka yepeka na bunya ville wana kitoko température na weza kana neze elanga boy ponga na kokalanga moide ko saba internet to bala mpoto seto ana kinya nga na bi place nyoza yo ndengo za kinwa olingi do kumisa ville musu teka kishasa nga na yebi place yoza o menga na yebi place yoza li ozokosa nde ba oyo kosa oyebi bunya te ezaka na S7 mais oui pesa baninga lokumu bana bunya bozo honneur yo lingara bunya yo mona jantamisi na tokena na fokana na bunya wana mezolo bana lingara bunya yo lingara bunya oyembisa kinga hamungara yo ezanga makolo ponini lelo se retrouver na Kasai orientale ngai moto na mesana na via bunya ngaye bunyao tanga batino na bunya docteur Jacques atonga kanda ko kaka na via bunyao
Et surtout yo. Mais oui, Fiona kitoko ya rabia. Pardon. Na lela viewer na ville wana bena donc de na. Yo. Olobi ba noko nyonso ba kende yo tikala na baseya. Kaka yo olinga via bunya. Kasi na si baseya na tiki na tse nini comme na lela bunya na tenir résidence bu baby bu baby une explication le kuta. Yo mo conseil na bike explication so peso so ko sabatu. Mais o sepela. Expliquer nga à partir à l'eau na kata na yembaka su bunya te c'est que bunya na Kikongo ezalaka boye bon bunya oyo zoloba ngano do na Kinshasa ti be kasi parce que oyo zo interpréter na yebite interprétation na yo eza moins c'est un petit peu flou là dis-moi clair oza clair que mo ngano to yebi oyo eza na vraie explication na ngo to lo bango boye te na micro oyebi yango bien bunya eza mabe na munoko nini pona kitende bunya tozaka nango te na Kikongo bunya la kisini peut-être il sanga que non au moins bunya ozo tanga wana eza bêtise ko na Kikongo eza boye comment mbala moko yo pe en koba lengi nango fa longola mposo keba na mposo keba na mposo kaka yo koba elia marate keba na mposo oh mais pour ça koba so longoli ka ba poso pour ya koba longola poso mais ce que so longoli poso ya kala moi misuni moko etikalaka okolo baka te keba na poso nkoba il faut kaka keba na poso passant combien de parties azakane ka partie belé pekati au moins moi misuni moi mkimko na landa nanu na bakisana tiawa tango zo landa même na manzaka okozoka yango faut que noka keba na poso faut que pona okolo bate keba na poso nkoba faut ka keba na poso na likukuma jour yango pe kanganga na studio yango na keba na poso bon to lo bata ndengwa na ndenge kenda donc, aux hommes, c'est mot d'achaud. Oui, c'est clair. Pour si Dieu a rappelé, on était que tu me souviens interpréter, oh, mais on a déjà ça. C'est la maman, c'est mixer et bimi peboé. C'est ça. On a critiqué studio na bino. Studio na biso. O to landa ko papa chéri studio na ka papa chéri. Na papa chéri. Et bon so na likukuma ke na bete lomo na kangami mesali eza art. Pour so to ça. Na studio balongola. Même so ça art. Pour na sana bablo musuna yembia wa et na explication c'est surtout ninga o elaxini les explications te ça art na ngala bimisi kaka. Nezi nini elo ni na yembi na tonga wa na yemba biloko bongo ebele. Rumba zakata. Et la explication te et ya ka ndengwana ya ka niance ya na yembi ngo bongo na tikala. Est-ce que de façon l'amour nanga ye ya binadama zanyo so nanga ye na lela yo awa esi bazwa nga mobobe na bangwe me makomi okakola nga na wenza matadi kibala ye nkwanga ya ntesa yekosa nga na tula ye kala ale na bolingo na tulo ya mais siko ya za na explication parce que ezala na kitende soki ke moi na salelo mo mabe shito sai bongo ya takamwe ngana tula o ya batende ba yebi mambo ona banoko na mino bapesa ki nzembo wana meneli ya ngana zaka motende ata mtende mais ba façon so yemelani yimona penanze musique wana luki omna donc section na penana na base penana donc na base parce que naza bena motende so vérité ko eza musique batende bet na BCBG musique na batende mais na explication groupe monsieur ezalaka ba groupe batende ezalaka bendi ba place so na yembi nezi papa chéri na okoma ata na katikati na okoma kate okoma ndeni okimi kote kuna poani bufatu bakolela yo de bakelokola mera maloué o moke na yemba ngo na kimoda papa chéri sa papa chéri danger donc ayemba de abongo ngasuko so yiko o ya olanda ye rumba na ba te rumba na rumba yo moto chango na mwa kimboka ndenge mene beto turo na moina signé boye c'est là so na deuxième nzembo na ngaso na keka boye tuni mais nzembo ali boso na pona na pesa na ba koko na omerce na zongi na coutume na ngana na mina niase na songa bana donc chef coutume bana la muga obi na ondeni tango cheki mboka wana na boîte obi na ondeni ya côté ni comment tonga yo na tonga ye ya Kinshasa mboka danse na wali bosango atina tonga ye ya Kinshasa mboka ya tonga la bilimbase omona mwasina tala obi na mwasina tendeni danse o mo de go pesa passe tala passe nini moi ça fait une nega boy atina la tifes na tina ngaka
après côté monsieur comme c'est nango exact. Ce n'est pas possible. Toi na mona. Et comme cap. Oh mais yango tonga. Ça mutu mo ça na mo na piste na mo na mbali na yebe exercer belé bonde. Pourquoi pas? Ba papa chéri ba beta de ba biloko. Oh na lega kile lona balabala na bino. Un show. Ngape na kene una show na bani na ngana show rumba to yaka. Banzembo ba rumba to na ngode ya. Belé. Et quoi ça sebe na suka? Opesi ba alimentaire musala? Sebe ngamo na yembe na animation na kati. Ngamo na sai mamwe belé. Somo ile na otuté la onto lokenga et simbate pour ani parce que na yebi on a sali. Parce que papa chéri na kati sali. Yebi ba li na yebi côté na kei. Papa chéri yembi intervenir. Ayembate. Tout le monde a peur de musupa yembate hein. Papa chéri na banzima ba musupa yembate. Ah bon azana musala belé azana banzembo na ye faut ça pa sala pe banzima mama na ye. Ba personne nzembo yembate. Bolugwa banzembo. Olugwa yembate. Si yo yo liboso ya mwana. Olugwa yembate. Ngaya nazaki yo lokosa oyemba azuba opesa nzomba pesi yemba to komo luka isundeni yemba prouver koza mwana yo okoba yembelo o ba mso yemba te pona o ayembi ayemba tendeni kasi yo yembi ba mbo mso yemba tendeni oyemba yo pe ba psikolo ke oyemba yo pe ba yembeli o mo voix ça la bien na ayembeli chéri pas ya te mais ça papa nanga papa nanga yo mo lobi ke papa nanga lobi papa nanga de ki mutema mabe ndeni chega ba masa moko na yemba ndeni ngamuna pona ne bandela o chege yemba yemi na nzembo achuda yemi na nzembo ya Fuji oyo kasi nzembo nena oloba nzembo na banzembo bien ebele bandela oyo Gilles Benz na ko ingana kata ikutu ba mba yemi na kata na ba Gidel ogere rien na banzembo na yo tane bandelo bandia Gilles Benz botu boy ngabo ba Gidel no ngana kata pe ba yembi nzoka de rien ayembi te so apesi ngama yela ko yemba sega yembi aleki na ko yemba oyo zo yemba ayembi te mais apesi nga nuance nezi professeur Gibens apesi nga ba nuance apesi nga yemba boye kende boye kita boye sala boye ko sele makam na ko sele makam banzembo nani na tomba banzembo nde to yemba kana o banzembo esa succès bango to sala musala na keyot bango ba musala grand prêtre batu ba sala musala ba sunda bas ba sala musala ba segena ba wantu basaka musala toyaka oyemba mezana bato musu basaka musala ya kolandela te faut kende bo papesa ba niance bele simba ni mingi ben miso osaka mingi na ye te eza mama kolinga te eza mama vérité yango babenga moda show mutu ko rio yo ke boya rio yo ko boya rio zako ko boya na ye ameka te hein zako ko boya na ye je sens boya na ye na za kokote na landa ye te ka boya rio e pa na nga boya e pa na nga na mi ko boya na ye na nga ngote ako boya ye na likambo rio asali mais na vocal abi asala vocal déjà vocal na o abeta déjà yebi na nzembo ya sunda bas na moranyo na balehe na motema na ngai yoko na jena kati yoko yemba boy wala maloke yo lobela ngai maloba kamate maloba somite liloma maka chérie yo na ebale ngana ngamba ni yesone yoko yemba bongo yemba ngona ko yemba ngote oh mais ngana zo flatter te non flatter rio point est-ce que na nani ba yembi lokola ba les padres ayebi rio ba grand ba yembi lokola ba papa chéri avant d'ici na orchestre wana kaka pona na sentiment kaka rio abeta ba kero yemba kati bato ba kozwaka yango peti c'est ça no ba boma bango sunda bass na vocal sika 500 places ça n'est bien na bana na pesi ba mboti comme lokola pane ba na velo bon tikaye ko ba kao aboma bango tu bazaka na voix mota oboma endeni vocalité texte ya vocal ocha mélodie siko okomotsa bon abi texte nan na mélodie te na yembe ba rio bazaka tu bayemba avant bayemba ba pouvoir bayemba donc tout tika otsa polémique na maman boye o tokolo ba kutu te to ça mon père na goût to na télé pardon mon père na moi ezana moi goût mais ngana lingi na nga okota na ba polémique wana penda te mais ngana yebi rio za bon chanteur ya blague te po ba nzembo ayemba donc ayemba danger donc nguma ezate so na otanga bango na loba kiteke ta mutu lo yaya est-ce que mona yaya aloba mamuni na télé aloba mamuna ye aloba ya papa chéri
atakaka bato te ayebi mamwana te mais yaya blague te on flatter bango ata yaya moko wana ta vocalité ata yaya moko na yo yaya na chana ngali boso yango yo na ba yaya na mata mo vocale olelda ana nzembo na ye apesanga te nga na kopesa ndeni wana clair apesanga te nga mpe napesa ye te mais nazo reconnaître c'est un yaya c'est mutu ya keso atelemi wo apesanga te nga mpe napesa ye te oyo akopesa moda mbala nsima moda mpe akopesa ye napesaka mutu kaka mpo apesanga te me nalobi ndeke napesaki kalombo mpe apesaki mpe nga esili likelemba vocal prochainement peut-être nga nakopesa ye apesinga te eza ndenge ya champ esengaki mpe nga nayembi mwa nini tro kalombo azalaka tro mondele nabi te abeta mondele yango abetaki mondele wana mona ino bango te nzembo na nga eza soki 4 minutes na oyemisa bato combien wana banzembo ayebi nzembo ya Jérémie Kitubu vrai champ ayembi banzembo ebele ekobima kan oyemba kaka nzembo ya moda te nono fuji mpo azala nono fuji eza nzembo na nga te mpo azala ndenge aza wana oflate bango bango mais ozoflate mpona zela nini pimei déjà bango mais wana po kitisa bango motema système kitisa motema kitisa bango mitema nga na bango nono fuji ndenge aza wana nde toza wana banzembo ezobima eza makambo okitisa motema est ce que ya akolinga nzembo na ngai eleka ya ye me tolobaka bavérité akolinga ngo te ndenge abosa ye pituro oyo nzembo ya te bien kaka nde nazonga ya nsima en plus babi ovivano kaka na misiki te tunanga nini moda avivane kaka na misiki te privé te tozobeta masolo kasi yango nono fuji ntango nayeka nayoki nzembo ya nono fuji ya turo omoni mombamba ekangasi nzembo na mombamba oyebi ondimi ayiba yango ayiba ndeni nzembo bato bareklama yango to leader ya matete fujita areklama yango to ayemba yango fujita leader ya matete siko après koreklame après nde esali nini mpo réclamation ya bien ezalaka ya komema motu na justice tokende koyeba so eza yayo masa sola te nde mpe yayo mpe mosusu mokuma mpe moko akobimaka kaka tokoyeba nzembo na nga tongaka kaka mpaka oyobima so osololi te motu wana bakoya na yo nango oyemba nango boye nano oyemba obima nao nde nini so osoli te misololaka déjà bien avant le wana bango bazaka nde nini soki osololi opesi ya dimi ntango ekosala succès nde abimi lisusu silisa soko osilisi te akopanza oka ndenge akopanza yo wana ese eyebana de akopanza oka ndenge akopanza yo wana sikoyo akopanza ngo ndeni akopanza mpena ketonga ya ye apesa yo boye otanga na place oyo bozalaka opesaka ye monta olobaka obakisaki te yango anyati bato bayeba ye kaka keno ye moto apesaki yo après ozwani so olobi mamwana na tele okobangisa ye neti okakitiaka da motema oyo apesaki yo na obangisa oyo apesaki yo nzembo est ce que oyebi nzembo na nga bien bato to bayebi ndenge na oyemba bayebi ke tala moda akozwa parole boye akozwa boye me aye na boye moda line oyo ozokendele banzembo wana okele yango koto okele yango wana c'est difficile musicien oyo azovivre na Kinshasa acréer babilo moko bongo mingi ezalaka na bagroupe folklorique wana ya bamboka na bino boke bobendi basystème siko yango ozoboya nde siko koyebisa biso kombo ya groupe place ozwi nzembo wana ozolingi koloba ngo te nazwi nzembo epai ya motu te mais ba nuance naza na bandeko na nga lokola monkama na ncheve monkama na nteke nde yango wana aza wana apesi bambote ana kin bon séjour vraiment ye ayembaka folklore et puis duri nganga na vie nanga masumu le maréchal donc ozomprendre singa eloko te nayokaka misiki na bango nga mpe na s'inspire peut-être na baniance wana bango mpe bayoka ngo ya baniance bakoko batika bango basala baniance bango oyo baotalanga basala baniance wana oya baniance ya bato écriture ya bato batende eya neti lelo bando tuta tolo mama mosusu ebele baseigneur le basali teti eza mambo ya kiteti te yo koyemba so osali nzembo ekeneti Jeannette Bombole ndo bandi koloba yonde fo oyebaka te merci beaucoup tokomima tokoma oshite mpo tokota mwa moke vie privé ya mode mais babi ovivaka na misiki te yango emoyedeyaka lango mpo te nakozwa mbongo na misiki nde tokendaka wana nde toyemba boye tozwaka mbongo ovivaka na misiki te nazwi mbongo nasali mwa nini na ngai ya kwado mpo na ocrée mpe mwa kwado na nga o bando oya na kar na oyo oyaka ozwa obongisaka bapine wana mpo eloko ekotaka oyebike bamise baokemba ebele kokemba eza kaka te toza na bamusicien oyebike bazokemba na ntango ebele bazokemba nakosunga bamusicien so omonike baokemba contribution na yo ekozala neti nini
pour kokemba na bango parce que ça problème ya congolais nyos charge à mboka charge à gouvernement eza charge à gouvernement kaka boke na ministère ya culture et art boke ko sola makambo na biso inoti yoza mutamayele makasi ngana banga wutu ko sola na yo poza mutamayele ko sola no poza mutamayele solité mabe na caméra mabe na tuna ya na ndenga mabe te ah place au vandaka futa combien ngai na BCBG salaire ça te ba futa binote so ah yo vandaka futa combien ni kezaka te na bokese ba salaire raté bokese tout ba salaire raté to ba vérité na Congo siko question eza ke soki na vandaka futa combien na caméra tin tika mambo na zolo bana na pese vinga bokese pona ni soki eza place ya moins cher ba kosekanga na boyi ba sekanga ba décourager ya place ya moins cher te eza place ya likolo na boyi ba benganga aza orgueilleux donc moi vérité naza toza ba bantu toza ba congolais toyeba alinga lo ba vérité siko alinga lo ba vérité alinga ba prix afuta hein na poussa ni po lingo lo ba prix afuta oh bakamwa to lo ba on la télé te ngana za mwana papa chéri papa chéri aza moto pamba biso CBG ba futa kate siko lo vanda boye tabongi tana ba mise ba souffrir to ke na pas ba mise belé tant to ba mamba so moi mise na succès mais habité em so opesa boba ko motiver bango pe na banzela msu batika ka kalika misiki em so banzela problème ezaka ke ya koyeba ko gérer moke ozozwa yozwa ngo wapi mama musu bateka ka mapa faut kende kotuna gain ya mapa ezaka quand même otangisa mwana na université ana bana mibale otangisa bango kende ko luka ba mama wana botangisa ka ndenge nini bolesa ka bana ndenge nini muto ana salaire à 50 000 mais a payer par les so ya combien bana pe ba oke chiki bazo sala ngone faut une stratégie mutu faut esalaka to ke wenge to longwe to yo 800 ngala 800 yo ya 800 peut-être ça ngala yena ngona ndako pa ya mwasi nanga usona moni mwasi na pesi ya omelane yango ngamona luki eloko place ça on a ko tourner naza na posa ko maibelete eko mata nuna neuf po eko kitaka parce que toza na bana de toza na bana to bota de bana mwana ke classe kala ça wana osompan osala be fort ndenge wana ba ma musu po mukileza esu ndenge ezalaka te ndenge biso bana bavanda ba parler to otala bina ke batu ba ndenge gen poto ba osonga mbongo penda yo yanga na moni so en série na misu nanga na vana na ba rigimente asali nze mona my love papa shera pesi nze my love menta so mbongo ebele ndenge azana na yebi monga mente nani rigimente azaki patron ba obenga to kena alde la gombe akia cheki abendi quoi obenda ba quoi mbongo ezalaki mais pour le moment ba producteur baza insulté parce que piraterie est commis partout tous abandonné et là moko ezate ba tupe ba otie ba mbongo bazate to komi grande ngwana na ba télévision pe ba lingi ko l'exercice ba nzembo na biso pété nga koma na bango bato ya ba DJ bato ya ba toko ça bon ezaka ngo musique ya muto alingaka eloko ya lingi mais il faut pesa pe moi valeur na culture ya mboka na yo ba contribuer kana ngote lelo po nzembo eleka fais un jour yo dae ou bien jour bakanji ya daira le 24 nde ba yo ko tsanze mono po ba tsola yo stratégie ni moda tala bien mutu lokola grand prêtre lokola ba seigneur le taboulé ba lokola ba rochero akenda atiki ba evro ba to baza to référence to se retrouver mais banze moné ba tsaka ngo eleka na ba télévision tin na pasika lo ba jour ya daya tout ça pour moda kimayango nini nini ozo préparer stratégie ni ozo monter pour la promotion ya chanson na yo tala ba combattant de ba osala ye wana ipupa auto lukanzela ya obeta mais ba pekisi ya salinini asaleli asaini dans ce ba passe biso to mona ba musicien ba to c'est le bien obeta obeta so abeti c'est bon ce qui pas betité et ça bien été et ça bien été bokenda kana ba côté moka ke biso nde ba to côté ya mokili mais po bo simba ce qui neti président de la forêt ba bimisi album po muta ke somba olingane o somba te malinga ko loba trop po eloko eleka na télé ko lekate eloko ba lokola ba kinke sere mene ya depuis akenda ko zapper journée mo mona nzembo na été
Sur la soute. Est-ce que bozolo belangote contribution ya bino bato média et ça penda te et ça ka ko critiquer cause la ka mode asali boye poto lexa boye poto sala boye mais ba kolo pe ba chaîne bazana mawati ba kotika bango pe ba zolinga culture to kunda yango mais ce n'est pas normal mon frère parce que ce n'est pas normal taboulé musique na yele stratégie ni mode azo en place pour na tonge simba bongo pour tomber na même point na bango te ko simba bongo te ki ngana za envie te ba ndo beta tonga mais le baka pour un chef coutumier tonga yo ndo beta yo ozo compter ka mingi na ki chef coutumier do na kibo kisi do na ba moto ya mboka na yo na ba kisi ya kindoki ya mboka na yo yango ozo compter ka na ko sa succès na nenga kisi ide biso da ta ba kindoki wana te chef coutumier kindoki oh mais mo kile sa ma lo bande ko nga même kisi simba ya abangi tonga bakoma tuba yena ntonga ya kinzaza moga ya ntonga la bilimbazie donc omoni ndeko nanga bozwa boyebisa bakolo ba chaîne leo zo ba pe ba oyo ka en tout cas ezama trop nga kuna lobela RTNC na landela bango kuna tindela bango na ba texto que non nous les jeunes on se retrouve même pas chaîne comme kaka makambo boye vita imana ba obeta bale biso to tala ngote même makambo alina fu nde ba signer comme si ko so ba obeta na bourgeois to relax nga muna ndo komela bino na ndenga mabenda ndo komela ke toujours se retrouver te match à vita imana comment est-il possible que non na ba stade des autres de comment au comment ba to ba responsable mo kima okende ana bana nebo avant d'atteindre ndako ata la télévision mais ngopete bozo tsala ngote vita imana bo tiate la politique papa cheka obeta bo tiate te ko tanga kuna te na lingi ko na makambo na te banga ngo makasi. Merci beaucoup Bodato comme vraiment la souka na ebité nini oyo to le blamo mukega kawa basenga dasi balobi bozo fongola kermesse na bino masolo na ngwende oya rojengan ouais masolo karebo rojengan la sana le logo rata stand comment balobi soki stand $550 et c'est belé wana za direction commerciale Folanda bango na mission papa chéri na ebiga ke rojengan muda en charge ya makamuna yi c'est un boss c'est un patron azo sama munema mo tuna o stand bazo tiana bono zala bino bozala wana bino ba misa BCBG bozala pona obenda clientèle yango stratégie bien sûr même lelo na poko funa za wana yo ka sigo yo tango bozala no ko bizete ke no 550 na moi trop o album ya kipe ayote wana okena ngonde ndia sai ba calcul na yete a vu place on appelle simbongo l'état ba taxe belé yango $550 atia asali calcul na azo ata moi $20 na ye kuna sana rien avoir na moda okilo mama mpo ba musu ba répondre kana mama musu yango te yo yebi eloko ya bi mission na pa sala ngo oyebi mbongo apesi oyebi l'état singe combien 550 petro mais belle wana ya les belle na kalida rojenga no ba yebi ke papa chéri mutaba chera beta bena bandule bena ba tutu ba koma sigala na ngoti ba do asa ba botiga ina ngo yango te to kumisa logo papa sala to mona pe bolei ba la fort anniversaire papa chera wa 50 ans na ye faut mona niveau ya ndula concert bolei ba la ouais to liaki ki tena ngombe Boli misanga akotika na esoke musuka ya mama vivre na musique ngana ko ke musique na $100 epsa kiyote na ye nango na pesi mwasi na ngavaine na kwa sali mikate $100 ko mobungola ko sunga pe bandeko no misu ba musicien ba yeba pe parce que tout ba vérité modo zo vivre na musique te na tunyo mamba parler ah oui c'est sous vérité te bon qu'est-ce que ba futa raté bon tika ko sa biso tika ko tala o lukisa ba misene sauver papa chéri ba problème la famille na bango ba mona no aller ba la ba sunga ba famille te. Est-ce que ça na mbongo so zinde osisi osungi batutu osungi bandeko nayo na zana ngo Yesu Kristo mwana nzamba kita kuna se yengo mkolo mbongo numéro 1 ya mbongo aya bina akuti bina ba Lazare baza jour lesa Lazare soki ni comme ça patron so ke kuna na Egypte soki wabina nini babenga oni Jerusalem okekuta ba nyuso wa patron wana kutu mwana nzamba ya mbongo nini ba opesa yo koma eko sa ba posa na yo ya totika ozu futa kombi wapi
Filmer dans côté, filmer dans la piscine, ballon dans la piscine. Parce que ma question est Dédé, filmer dans la piscine. Ballon dans la caméra. Zone dans la piscine, zone dans la place mode à offendre. ni vérité andeni. Payer combien? Oh. Copain ndeni. Donc tu as besoin d'un mission quoi. Ils sont vraiment bas secret pe basa couple. Sunga ba mission wa. Mission ba ninga ba mission, ba ninga so mi. Ils so ba là. OK, na biso tout. Baza na ba parler na bango kitoko na kota to za bien. Aussi bango tout est. Nesi na. Bango tout est. C'est yo moko luka ba problème. Tout est. Nani? Da combien? Te na umelo de. Si ça pena que. Wana luka caméra mususu ya ndenge mususu. Oya lelo eza mama tonga. Hello te. Hello te. Babi bilo misa pas chéri beaucoup pas chez Boligny qui bourgeoisie trop. Bonjour. Et mon peu boma. Et bon mané. Trop qui bourgeoisie sur il légui tout. Ah, c'est vrai que musique. Et bon matin. Moi boma. Et bon matin. Et bon matin. À l'aise. Mon qu'il est âgé. Tu vas mal à l'aise. Non. Groupe Moussous. Ah. Le groupe Belé, bazana ba patron Belé. Est-ce que biso nous n'étions pas dans le lobby dans l'équipe mutu? Dans l'équipe mutu hein? To l'équipe ba ta groupe on a été to l'équipe on a ba mengo na nini. Rien. Qui pena ba cité pena za moi trop cité. Rien qui mien. Fort. Na vanda na leka ba vie Belé ebita. Na vanda tina mboka, na vanda na nini ngana leka ba mambo ebele na banga te so na biso tonga yo simba pona yebi. Ça chouette ba psika calme bo pona. Na leka na o elekiawa. Na leka na ba place mususu okoti bo ngondi makude. Na leka mama na leka pe ko sanga. Siki wana mbongo. Na za wote na sana mbongo te. Na so na leka ba étape bele yango epesanga mayele. Mayele wana nyuso na kumisi tonga. Ba explication mususu bo zango ju tonga ekobima. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Habité Nini Oyo peut-être. Avant que nous on a peut-être Nini Oyo moda huyi koloba na o peut-être alezaki nango metotuni yango te. Te elo on na ko yebsa na ko senga ne batu merci dia. Album ebimite nzembo na ebimite. Menga na lobi ke sai 6 na pesi bino ba merci ndenge ba consommer ngo pena do nzembo na bino. Wana nenga imulili na nenga banzete na ye o déjà za sirebi ko simba banzete ba pesa ye na nenga imulili na nenga butu. Ko chef coutumier arapamba. Chef coutumier arapamba tala nzete. Misa zotambo na banzete boye ba chef coutumier. O kindoki. Pesa ka micro na loba. Bon on a pesi bino na ba merci vraiment na ndenge na bo sebeli ba chant. Bon nzembo ya musique. Yango ekangi. Wana nenga butu déjà. Tena nenga butu te. Ndenge nzembo se kanga. O nzembo sa succès. Non biso ke nzembo ekanga dia. Elo ne bimito zo beleza kanga ndeni. Elo ne bimite. Et bani na ondeni un chef coutumier comme moi, nzembo nanga iraté. Nsomona. Na sida. Tala misata mona ba. Tala misata. Elo te. Bana ki na nga ba gwate na muta ba kisite mais MPV pouvoir et un pouvoir. Ba peso pouvoir que non monde peso yango. Oh. Bon papa c'est ça peso pouvoir. Et puis que papa jaro me mona télé pena bo azur peso mikolo ye. Aro simbo ka ndo za bo simba lo mikolo ye. Ndeko nanga. Totika. Pourquoi papa tu rappelles singa na bono bo mona ngote. So bino ko pe nzete. Yemda peso nzete. Ah. Sko na be so apesinga nini fa pesanga akende apeshe ayela ngaka mbisa ko pesanga ngamo pe na banzete. Mais pouvoir apesinga funa simbakan. So apesinga pouvoir funa travailler. Nzembo yo esimbi ekangi tonga. Bana kivi tonga. Bana potonga na bisino ke tonga nzembo na bino. Tonga. Mais keba na ba de match banzembo esa ebele. Parce que non ba so esimbite. Esimba tendeni. Tonga so esimbite. Ah, tonga za nzembo na nganga mona lobe simba. E o simba tendeni. So esimbite. Esimba tendeni nini? Nenge pe misusu esimbate. Ngai te. Nena sabu na yesa juro so banga. Tura diboso na yesa ka okena ko nziyemba nzembo na lino. No lino. Siko na mona lela ngolino pe lino sali pe ngai te me na sisi pe na lela ngolino tina suka. Esimba tendeni. Oso mone lobe na ya chef coutumier we simba te. Ba spetu. Nzembo na bino yango wana nzembo ya bato basimba ba kisite. Ba chef coutumier. Mais ya ba chef coutumier na pouvoir pamba te. Oh. Pasi na ngai.
lelo bena na ambiente awa bon consomme do na ebike nzembe saide po nzembe bima de ya na ninga butu nzembe bima de ya da basanga ba ose langa ba jera taka o mona bo mona o tsaki tembe ba o mona na ebite ba obaza na besoin ya moda ba ko contacter moda ndengini ouais bazwanga na pesa numéro nanga bazwanga na 00243 81 99 344 39 00243 81 99 344 et 344 39 na suka 81 99 344 39 wana bozwanga moko en personne na sepela to sepela pour ça so ba bengi yo momba mo ya téléphone nga moko nga petit na yo mo yango te masa démarrer na oni na seko et ça là donc numéro na nga ngona so bengi nga ozwanga moko peut-être o benga nga na yambite na lalaki ou bien moi nini naza mutalo lendo te bolanda o na lobia wate naza bien na batu na linga batu et surtout ba mama basi ngabna basala bango pona nganga na lingi bino tukutu bokende ngana tika na bango na linga bino trop nzembo mboka ya bunia pe linga ngo ville ya bunia bino akinwa linga ba ville musute ga kike ngana linga bunia en tout cas na pesimbo ya pe nkoba côté ya mposo kolandela ka misuni trop te po moni bato ebele badayaka na eloka muke okoyiba ba million daete bakangi yo te mais jour au méga 100 francs basuyo donc ndobo ezana kati o comprendre bote na yo après simbote na yeme le gouv Gentilini Bilamba ka aza gouverneur de province ama Ndombe autobalisa sali na Samantha Mbaka na Steve Apesonnaire Samantha vraiment Apesonnaire na biso ba papa donc sepeli ato venanga Dede na Dede Mbaka sepeli oncle Didier fidèle paye ya levi paye bango tout va Félicien bango tout va toi sepeli que moi na bali maman latina vraiment apeso ba merci à trop vraiment na musala osala ya makasi o la si bena ki oza maman osali musala bena ya makasi bena tina suka o sentir bena ke fête bena ya mwana mokonzi donc na pesi couple on nzambe bena tiela ngolo boko ke bien dans Steve moment ça bien quoi na pesi mbote na ye moko papa chéri o anima ki bena ye abagi sibila tsebilengi bena donc couple ils ont à Brazzaville azaka na komba papa chéri tina Brazza do elenga trop na pesi mbote na nkuli Sarah Nongo nani vienanga j'en sais bien mais ya Myriam petit nanga Fabien bango balinga ndengo na Fabrice pembe na yo wana pembe ouais faut za pembe faut bazwa lumière zo dozwa maman na lumière pa papa chéri bango pe faut ya bazwa mwinda wana pe ba pesa ngango mayele kaka yango na yesa ngo bobota na binote o faut ko bota te mboka pante za mwa boye donc ba doser ko mais logo toko ça va leki bazwa na sima na biso za ba doser ko bota parce que tout le monde a lelo mingi zo ya pona ndenge ya ko bota ebele bah oui ba payo surtout bino ba musicien biso ka atteint ba mais toi na bino chauffeur route bazala ka leki awa na re chaque arrêt azana mama zo ya ozwa mo eloko comme beaucoup farbana msuba bima ko bala ka 3 4 nzi ne mko beaucoup farbana msuba bima bino mko beaucoup farbana msuba bima ba ko bima tenga na ko wanga na mwana ngata makila na ngana ko wanga na nguti total ka mkola on a bundaka na bango na zana bango un jour toi na bomo to total ah ben oui eza en gravité mais ba ko bima te na kombe ebele ebele nombre ebele penda le 10 na ko le ka 10 ko bien na zana c'est 10 zaka ebele bandi be na 2 maman ko maman combien de maman non ce n'est pas eza moment ya koloba maman na goûter to yeli tonga voilà merci beaucoup moda merci na maman moko bango nyoso maman na bango ka Evaristine bola esili maman na bango azo ko cadrer bango flash apesa mwana ngambo te pardon place ko kata ngote bi flash ndo ona suka Antoinette Anto oh ande na yimba bana nanga Anto ngabila yi mombulu yele bo mengpa bi flash ndo Yannick Mpezi Evaristine Bolankuli comptez moi maman comptez na maman
Merci. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'a évité sur la bombe à Biwana maman, c'est au côté 3, 4e maman. N'a évité sur la 3 ou bombe. Merci beaucoup, Moda. N'a évité dernier mot. Vraiment, la pesca va tout merci. Na CPB na bangonde ba yebi ke tongaza na succès bango tout bandimi. Baza rondima. Pour quotidien, ba oze la ka coup de souffle ya papa chaka. Tonga yango wana. Bo sentir na tonga, bo sentir balle de match. Banzembo nyonso za kitoko parce que to zubi na temps. Banzembo za kitoko neti yemoko papa chéri to ko lobela ngo douté. Po ndenge na okumisa tonga boy. Eza na se banzembo na ye. Soko banzembo ne ko za niveau ni. Po tonga de kangi monde. Do tonga bene kangi ma solo monde. Allo lendo na nzembo no. Pardon. Pardon. Tu tout succès miso to. Allo lendo na nzembo. On yemba ngo ko rateta. Allo lendo na nzembo. Mais dans ce traitement ya l'amour, yo bongwani na yo rebelle. Yo tubi ngai tonga si don lukili wana ngai yawa. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La prise de vue, Ezala Kiwana, Tata Emmanuel Febele, Dédé, notre caméraman, vraiment. Merci, pourquoi pas remercier EHP Mobimba, Massatou, Napes Bino Mbote, Bino Toum, Archevêque, Azolinga Bino, et pourquoi pas remercier toute la grande famille Amani, à commencer par lui-même, le patron, le boss, le propriétaire de cette entreprise, c'est bien le bien monsieur Edo Amani Ramani Kota. Vraiment, Papa Oyo Aza trop puissant plus que la puissance elle-même. Merci beaucoup Napesio Mbote Papa ya Mbinga boy. Ya Mbinga. Ah mon nene boy Mbinga. Le délégué sera na Kinshasa awa. Alia kana ba travailleur na ye quoi. Biso to liana ye, to melana ye. Voilà, Napesio Mbote place ça pourquoi pas. Mbote mingi na Maria faisait Amani. Mère GH tika nga pena na boka ba famille na nga na boka bandeko na ngai Maria faisait Amani na bombiango mingi me na boaki yo na nko oyo yo kazoa yo soki famille ni nani yo kazoa yo ka Maria faisait Amani na boaki yo na nko na boaki Chancy Amani la gâchette de la famille Amani na nko na boaki Chancy na boaki yo na nko pourquoi pas merci beaucoup et surtout la diva de la et surtout la diva petit nani moi nanga tété a eu diplôme d'état na PC bambote na encore et la diva de la famille Amani c'est Léonie Amani na boaki yo na encore et surtout na maman Brigitte, maman oyo asambelaka mingi. Mais il y a un poteau mais asambelaka mingi. Je dis et je finis. À la prochaine, bye, merci.